Téléspectateurs de Canal King Télévision et de l'émission Monde du Travail, nous sommes sur ce plateau pour échanger sur les questions du travail. Et l'émission Monde du Travail s'occupe de toutes les questions liées au travail, ce que vous êtes en train de faire au sein de la société. Et pour ce numéro, nous avons invité 4 membres d'une organisation dénommée la Grande Famille de Bumba. Avec ces invités, nous allons parler en profondeur de l'organisation Grande Famille de Bumba. Et je m'en vais à ma main droite, si vous pouvez vous présenter, comment vous appelez? Merci beaucoup, négo journaliste. Moi, je m'appelle Maître Gilles Mbangani Ilonga. Nazali, secrétaire général, il y a la Grande Famille de Bumba. Ok, secrétaire général Julien Mbangani, tokomi na loboko nanga toujours mobali, tozali na mama nani, mama ko mi présenter na komboni. Maman Betty Limbaya, maman sociale de la Grande Famille de Bumba. Maman Betty Limbaya, chargée sociale de la Grande Famille de Bumba, tokena loboko nanga ya mwasi. Maman toji, maman kombo. Ngai maman Élisée Mikala, naza secrétaire adjointe à la Grande Famille de Bumba. Maman Élisée Mikala, secrétaire adjointe à la Grande Famille de Bumba. Toke kuna et pas ya papa nani au présenter ba téléspectateurs na Canal King Télévision bako kakumona yo kombo nani pe osala ka mosala nini na Grande Famille de Bumba. Ok, merci. Messieurs les journalistes, moi je m'appelle kombo nangai Monsieur Liwandi Elambo Richard, Nazali chargé à finance. Voilà. De la Grande Famille de Bumba. Richard Liwandi Elabo, chargé à finance de la Grande Famille de Bumba. Alors, Tokotuna Mituna Nabiso, Tolobi, de te présenter et qu'on a accès plus na Makambo Yamosala Bosalaka, puisque émission Monde du Travail. Eza ko s'occuper na makambo misala ya misala o toza ko sala na kati ya société et Grande Famille de Bumba ezali pe lingomba oyo na kati misala pe ezali bato baza ko sala misala et na yokibino moto na moto a mi présenter na ba fonction na ye na mosala zo sala na kati ya Grande Famille de Bumba. Motuna na ngai ya liboso na kotuna secrétaire général Julien Mbangani. La Grande Famille de Bumba et la Kisinini et l'Obinini. Puis c'est un kaka Bumba ezali territoire moko na une configuration ya province Équateur ezalaki na sous-région ya Mongala yani ya sous-région Mongala c'est ça et na mikolo pende basala décentralisation et Bumba s'est retrouvé na province ya Mongala et na yebia Bumba lokola territoire. Merci beaucoup, ndeko journaliste Namaloba Oyo Opisingai. Na osepela mingi que la Grande Famille de Bumba nenge to bengi ezali yoko ya lingumba linene Oyo et kelami depuis le 23 mars 2022. Donc ezali le royal lelote. Pe kelami na réseau que mwana nyoso Oyo abotami to Oyo alekana na Bumba. Oyo atanga na Bumba atazali autochtone te ezali ozali mwana ya Grande Famille de Bumba yango wana ndikanisi zomaki na yoko ya ndeko ya biso pe ke to sala eloko ye oyo bengami na Grande Famille de Bumba po esalisa bandeko na maemaso tokanisa osala na lisanga ya biso baso bana Bumba yango wana mutu nyonso oyo na bozongela susu muke oyo alekana na Bumba oyo atanga na Bumba oyo akende mosala na Bumba tozala banda exibele OK bazali bambuza te pour Bumba ya bambuza mais baso bazali kuna o balekana kuna na Grande Famille bazali nyoso bambuza te yango wana tosali loko oyo po ekolisa bondeko pe bolingo ezala mingi pe na sima na yango tosali pe nikanda po tozala ezala structure ezala bana na l'État ndenge tozali awa tozali na statut na biso légalisé pe ezosala na ramonyo ndenge basociation de singa na kati ya RDC namoni la présentation ya Grande Famille ya Bumba na opesa
nanda munano yango wana. Bongo mwana mboka Julien Mbangani Olobi, grande famille de Bumba qui peut ba originaire te puisque nde tozali na Kinshasa awa to kaka biso ba boye biso touti na province boye. Alors yo Olobi que grande famille de Bumba ezako occupé kaka bana Bumba te, ezako occupé kaka population à territoire ba Bumba te, ezako occupé ba originaire pe ba non originaire. Koloba te grande famille de Bumba et sangisi bato nyonso ndenge olobi bato babotama na Bumba, bato balekana na Bumba, bato batanga na Bumba, bato basala misala na Bumba, donc équipé bato te ilingomba oyo ya grande famille de Bumba etali moto nyonso azali na kati wana bandeko bauti même ba province nyonso o alekana Bumba yepe azali na kati wana azali officier membre ya grande famille de Bumba. Na keye pa ya maman Abetine yo koloba nini okubakisa maloba nini na oyo secrétaire général Julien Mbangani alobi okubakisa loko nini? Merci mingi na maloba ko journaliste na obakisa kaka boye ya grande famille kaka nini ko Julien Mbangani alobi eponi na mutu te mutu nyonso kaka oyo aleka na Bumba ayebi Bumba afana na Bumba tobengi bango nyonso baya tokutana tosangana tozala bomoko po totombola mboka na biso ya Bumba ekozala malamu bongo toza na biso ya bandeko baya basadere toza na bango esika moko po tokende liboso. Na kepa ya mama Élysée yo ozali secrétaire adjoint mosala na yo penza administration. Donc l'administration ya grande famille de Bumba ekumba meli na yo. Alors naba oyo bango balobi yo koloba liloba nini okubakisa nini na maloba mana? Merci na maloba papa journaliste ngala ngina bakisa boye biso la grande famille de Bumba kande bandeko na bale balobi tozobenga bana nyonso ya Bumba oleka kata utaki mobembo oleki na nzela onyati oleki tosengeli na yo oyo avandaki oyo abotami tokipaki kolo te ngwandi moluba mokongo ngwaka ata bawara oyo bavandaka na Bumba toyamba bango tosengeli na bino baso boya po totombola Bumba tozoluka développement ya Bumba yango tosengeli na bino boya baike po tosangana. Ok, papa Richard Liwandi, chargé à finance, donc sanduku ya mbongo ndio motozo kumba tokolanda yo tokolanda yo motoza na sanduku ya mbongo yo koloba nini na lingombo ozo kumba mela ozo gérer misolo yo koloba nini na grande famille de Bumba ndenge bandeko ba présenter yango. Merci ngai nazana liloba kaka ndenge bandeko balobi il faut bandeko baya ebele ndenge basi balobaki avant que tozana besoin ya bandeko nyonso oyo aleka na Bumba oyo asala na Bumba oyo asala mutation tout ça, donc tous les monde tozana besoin na bango pour tout tomber le développement ya Bumba. De deux, à ce qui concerne makambo etali mbongo ndenge tuninga ezana baboko na effectivement grande famille de Bumba azana compte bancaire na ye oyoyo to salaka zelo structure na biso chaque fin du mois tozana ba cotisation na biso mensuelle et puis tozape na ba caisse na biso pour la social pour maman sociale et moko azawana. Je crois que namoni chargé finance ake directement na besoin tokozonga na motuna ya finance wana ezape mabete tokozongela yango na motuna ya finance wana ndenge zako kamba finance ya monene ndenge olobi wana ezali koyeba ke boza déjà na compte bancaire boti déjà mbongo na bilo na banque et ndenge secrétaire général alobi bo salika kasoki mbula moko na ndambo bokomi déjà na compte bancaire ezali kambo malamu. Alors nasengi tosengi na technique réalisateur tomoni kuna bazali kuna ve ambata mwana barumbu tozali na kupar bola tozali na rodil wadio et ce qui réalisation ekotinde la biso to ba image ya président ya grande famille de Bumba Freddy Masombo
asali biso ba image asali vidéo depuis Suède toyo kanano eloko nini alobeli ba téléspectateurs à Canal King Télévision eloko nini alobeli ba membre ya grande famille de Bumba na bokambami ya lingomba oyo na nzela na ye technique soki ba image ezali prête okoka kutindela biso nango. Président Freddy Masombo Mungaembe from Sweden. Naye na tongo ya lelo Kolobanabino Natina ya la grande famille de Bumba. Mais pourquoi la grande famille de Bumba? La grande famille de Bumba, ils allaient ONG, ou ils allaient Kosala, le tout possible pour le développement du territoire ya Bumba. Et bazali nakati ya lingomba wana ezali ba oyo babotama na Bumba, bavanda na Bumba, batanga na Bumba, baleka na Bumba, basala pe na Bumba. Et c'est milika te kozala mbuza pour la membre de la grande famille de Bumba. Naza kosenga na bao baza na boulevard, s'il y a un moyen, pour rejoindre le biso, beaucoup ma adhérents. Pona to développer mboka na biso Bumba. Lisapi moko esokolaka elongite, elingo lobake nabo moko ndeto kolonga dans l'ensemble. Ko développer Bumba ezana ba secteur ebele. Mais surtout okani na makanisi na biso banso ndeto ko sala o ekoki pona ko développer une grande partie ya Bumba. Na yango message na ngeza lika ke bandeko boya bo contribuer na makanisi na mayelo bozanango pona tosunga itonga na biso ya Bumba. Message na ngana sabino na tongo ya lelo tona mokolo ya lelo ezali ke biso nyonso tozali sika moko poto bakobongisa mboka na biso Bumba. Maele na yo, maele na ngai, maele na ye kuna, maele na biso banso ya onde kosala ki tosala otoki kosala pona Bumba. Merci à mingi. Ezalaki wabino président Freddy Masombo Mungaembe from Sweden. Voilà, tout kolanda président et la grande famille de Bumba ndenge ba invité ba kolobake grande famille de Bumba et Kambani na motomoko kombo na ye Freddy Masombo Mungaembe azali mwana ya Bumba et na minute oyo azali na Suède. Et vidéo wana asela ngwa parti à Suède lokola tindi lokola yebike tokosala émission ya lobiki no akotika la si matin yepe aloba amila kisa bana Bumba baye ba téléspectateurs à Canal King Télévision bakoka koye baye et yepe azongeli lisusu alobi kozala membre ya grande famille de Bumba ezali kaka ozala mbuzate ezali bikolo nyonso oyo avanda na Bumba oyo atanga na Bumba aleka na Bumba asala mosala na Bumba abotama na Bumba azali mwana Bumba par conséquent azali membre ya grande famille de Bumba. Secrétaire général Gilet Mbangani, oui. Président lobby. Oui, Toroki président vraiment na Bozindo mais lobby moké pe ya lobby mingi. Alors maloba président tokoleka ngote na yebi ki asali kaka mbelela ya robenga susu bandeko. Car on est au Lubaki na bandelique, il faut bandeko balongo na boulevard ba koma ba dera. Pas maté soki to komi ebele lokola ba noko ya biso ba belge ba loba l'union fait la force et au sengila ke to koma ebele pe ba projet tozana ngo to kokisango na Bumba. Pas maté ba ndeko ebele ba sala ba projet na bango ebele et comme on a soukate ezala mingi likama mosolo. Et on a essayé na biso mon solo aussi mbaiza na transparence pe écouta ba objectif la biso autotier auto assigné pour esalema so ki to sali ya on a ndenge maluli ya président zali na moni to sala makambo mingi na kei na mutuna mususu ya mibale et grande famille de Bumba structure na ngoza ndenge nini puisque tolobaka na ba mangomba nyonso na ba organisation nyonso ezalaka na structure et fonctionnement et fonctionnaka ndenge nini
banani bazo kamba yango yango to benga kango généralement structure to kokende pas ya secrétaire général comme azali chargé d'administration Julien Bangani a manyola biso pe to tuna bande kunyonso moto na moto asala ka mosala ndenge nini pour que grande famille etambola malamu pe ekomi lelo we na misolo na côté bancaire ezali prouesse monene oyo bosali na kati ya lingoma na bino mbula moko kaka bokomi na compte bancaire. Secrétaire général Julien Bangani, structure ya fonctionnement na bino ezalaka ndenge nini? Merci beaucoup ndeko journaliste na maloba pesingai. Structure na biso tozali lokola ba groupe nyonso ezali. To créer leur monte en dehors na ndenge mibeko esengi na ndenge pe stati esengi pambate kotambosa lingomba linene lié esengi eta elandema ndenge penza mitindo nyonso esenga makana na ba loi nyonso. Alors biso tozali na présidence, tozali na vice-président, secrétaire général adjoint, chargé ya makambo ebele tinase mais to bana représenter moko nano to banda na président oyo puisque na ningina zongela oui. En quelque sorte nde bolobi grande famille de Bumba to kaki mwa ndungu pe na ba couloir que boyo tia comité moko ya sika ezalaki na comité moko ya liboso ezalaki déjà et bon na ndungu biso to kaka biso za bato investigation to tambola to kota to kaka boyo ko tia comité moko ya sika na ningina tia kaka mwa monana to pe mungu na monoko po ya komanyola comité ya sikawana na cadre ya structure ezali ndenge nini. Merci beaucoup ndeko journaliste. Biso to tie ya communauté te ezali to sala kinde élection ambate to sala ki na bureau provisoire. C'était un bureau qui était aussi bien organisé. Alors to sala ki kaka na président, vice-président et quelques membres bazali ko gérer en attendant to organiser ba élection ndenge le kanaki na mbula et leki. Alors si mana élection na ndenge salemaki nde to zwaki président ou abimaki président Fredi Masombo AMB ou azokamba biso baso ye AMB président AMB Fredi Masombo monga AMB ndenge lobi ye motaza ko kamba lingomba si tango bokena ba élection ye mutabimaki président si mana e to zwaki vice président na le kamoseka te zali yo moko pe ndeko biso zali na kati na biso yo zali vice président Eli na kati association na ya grande famille pe ngai molobelo ya bino liboso boye nazali secrétaire général ngai moko Julien Bangani ndenge na butiko milobela Julien Bangani elonga oyo na utaki pe ko sala candidature na ngambo ya politique kuna ya Bumba okenaki na Bumba ko sala campagne komi la excellent to bandeko bongo tozubi lembo penje komi sibiso na suka tete senia tanga biso ke toleki ba député mais to l'invité nambala simo ko tonjola pour comme l'expérience mobimba ba que l'expérience fait l'homme bien sûr yo kena terwana na campagne au battre campagne atako okokisa ki bilembo te ndenge senia lobaki mais to koliki ya kembale ko ya okozongela susu po ya mapona meko ya na kanisi kozala na 2028. OK na kokoba susu ko lobaki tozali pe na secrétaire général adjoint oyo mama Élisée Mikala o tozali na awa na plateau tozali pe na ndeko ya biso chargé des finances oyo avandi awa papa Richard Liwandi tozali pe na bandeko ya biso mususu chargé des relations publiques ndeko Elio tozali pe na maman trésorière na biso yepe aya te ndeko Richard Elio oui parce que bozana Richard ni balé oui ba Richard balé Liwandi pe Richard Elio si ezandi ngona. Alors maman trésorière ya biso maman Mimi Minzele OK Mami Minzele yepe to pesi mbote pa zali tozali pe na chargé de social wazali na loboko ya Mosi maman Betty Limbaya tozali pe lisusu na chargé de projet parce que ils allaient association monene photo de la projet que to sala pambate et attirer ba ONG mususu international na ba to mususu lokola l'état congolais pe akoki po tia suna boko pambate ba projet tozali na mwa minene awa et tambusa biso liboso tokoloba na tokokoma na étape ya projet tokokoma na étape na chargé de communication ndeko ya biso tete botete ye azali na mboka Angola ye pe topesi mbote na ngambo azali kuna
tozali pe na bandeko mosusu chargé des opérations ndeko de Moputu ye azali na mboka Beni tozali pe lisusu na comité de suivi pe des sages pamba te na lingoma mbani tambolaka esengeli pe bo sal bolengele kelo moke bino bokoza ba directeur ba konzi bien sûr mais il faut organe moko ezalaka elandelaka bino ya to bien un comité de sages et de suivi voilà tozali na ba ndeko ya biso ndeko Vincent Zendola tozali pe na ndeko Safo Manzangi oyo azali na mboka Londres tozali pe na kulutu ya biso ndeko ya biso Dodo Solonia Zua oyo azali pe avocat lokola ngai bango nde bazali na comité de suivi namoni na mokuse na kopesa présentation na nga wana na monte na bosani moto moko de soki bokolakisa nga soki na bosani mo oui otangi kombo ya moto moko toki otangi maître Dodo Solonia oui otangi kombo ya Manzangi Safo Manzangi au musicien za Safo Manzangi au wapi puisque toyebi Safo Manzangi azalaki na lingomba monene ya Viva la Musique epa ya Musée Papa Wemba et Safo Manzangi pe azalaki na lingomba monene ya Victoria Eleison ya Kinchester Emenea toyoki na sango toyebi ya wa yo pe azali mwana Bumba oui le journaliste ya on tolobi ke o ezali la grande famille de Bumba ezali lingomba li lisangisaka bana baso oya Bumba no ba kenda kala ba kenda misika Safo Manzangi azali président de Kwabiso azali de Kwabiso pe azali pe na kati ya lingomba li les grands guitaristes ouais ye président na ngambo wana ya musique mindule asepsela bato mingi pe asepsela bato bana kala na kati ya RDC azali patrimoine na biso na ngambo ya culturel il faut bato batela bango pe bango wana bon azali mwana mboka ya biso ye pe azali na comité des sages to salaka tant de l'assemblée générale na biso si ma resala élection moi epixi les alaki il fallait ayezala awa na activité mais atindaki pe mwana waye moko ya mosi a représenter qui est na likita to salaki wana donc ezali structure monene oyo bandeko bapanzani donc mikili mobimba c'est ça la grande famille. Ok tokei na mutuna mosusu tokoyeba ba organe nini wana pese ezali structure oui ba organe nini za ko diriger grande famille de Bumba botoki wana pese structure d'une manière générale si. mais tongi toyeba et pe comme bozalia moko na moko kolimbola ndenge akambaka comme Richard Liwandi a frôlé déjà moi réponse na mutuno to so la bi akambaka misolo to kozonga na musula na ayindwa biso ba téléspectateurs à Canal de télévision bali bayeba ba organe ya binu ezala ndenge nini en dehors de la structure ba organe ni bozana yango bon tozali na ba organe kandi na lobaki ezali association monene tozali na comité directeur kumbani na président Masombo oyo vice président yo zo kamba biso na awa tozali na lobi na lobaki awa ke tozali pe na comité de suivi tozali pe na les adhérents ba e oyo apesaka mosolo na bango pamba te o mosolo Richard Liwanda bombaka si eutaka pa ba adhérents ba e soki olingo kota lingomba na biso tozali na moi jeto topesaka babe na réussi po bandima ko zali membre opesa lomeya na yo papa Richard azui a signé a chepe date a pesi abil désormais au commun membre na biso tant au pesi yango on a commun membre na biso donc ndenge to fonctionne ka ngona alors lo sentir na biso mobimba etamboli ndenge na comité directeur ezali na bato ebele ndenge to lakisi awa tozali pe na membre sympathisant na ndenge ko baki na kati ya structure ba msusu bazela makoki ya kwa dire nanu te bazumi lukati lelo ya to benga ba sympathisant mais soki likambo zalaka tozala toujours pe na bango kosalisa bango pe kokuta na bango ngai so tozalaka ensemble pamba te la grande famille de Bumba ezali lingumba et esimbami na moto moko te pembe na ozalika biso moko bandeko bana mboka oyo bazwi makanisi mayo wana batamusa yango yango na mukuse na ngena na kisawo ndenge wana. Merci mingi olobi na ba organe ozana comité directeur bozana ba adhérent et bongo bobenga kango boulevard de l'accès so gare centrale so boulevard et l'accès lokoni bon wana ezali vraiment na ndenge to sala organisation na biso ezali boulevard bato ndakisa lobi ba sympathisant bango basuka na boulevard na groupe to bengi groupe les adhérents bango bazala kuna te bango basuka kawana na boulevard pamba to zali sympathisant
pour les aliments d'étape. Ils allaient au l'église catholique, non? Aux allons premier cycle à Malongi, deuxième cycle au Kouli Communion, après ok. Alors je peux te donner la sélection de moi. To bandi liboso na boulevard, aux allez au membre nyoso. O ba ibi ah moi na bumba mbote boni sa malamu, et aux allez malamu. On les allés boulevard. Alors ceux qui ont adhéré, nous commis adhérent. Donc aux allez payer la voie élective. Mokolo élection aux allez au voter. À aux allez mosika. Otinda procuration na ke ngai ndeko nani nazali mosika natindi élection na ngai voix na ngai pona moto tel ya onde il faut ba tonyoso bazali na boulevard wana toujours senga mikolo mizali go yake bazongela biso ba ya vraiment ebele ba ko ba dera pamba te équipe comme monene wana to kozala na mabele ya kosala. Voilà téléspectateurs à Canal Kini Télévision pe ba membre nyonso ya grande famille de Bumba pe bato nyonso ya Bumba o bavanda na Bumba o batanga na Bumba o bakene na Bumba bakene kosala mosala na Bumba. Voilà lingomba ya bino yango yo ndenge balobi ke bazozela bino maboko polele po ya koya kokota nakei na loboko ya ngai ya mwasi po ya kotuna papa Richard Liwandi ndenge alobi ke ye mokumbi ya misolo balobi ke moto memaka misolo ya lingomba ezalaka ndenge ni misolo ngo bokotisa ngo ndenge nini. Ok, merci ndeko journaliste. Ndenge ka olobi misolo ya lingomba ngai moto asimbaka naza ngai popote naza pena adjointe na ngai mami Minzele malgré aza empêché awa moye asangana biso eza te na travail la collaboration ya maman sociale na mami Minzele. Mais ndenge na lobaki chaque fin du mois tout ça la cas cotisation mensuelle à chaque membre oyo ndenge seja uti koloba babengi bango badera ezala bao bazala na mikili ya poto bao bazali na Bumba partout bisika nyonso bana ya grande famille bazwami batindaka misolo na bango na canal ya ba agence tout et tout soki komi tosangisi nyonso toketo kotika na compte yango moni okotila ngo na banque na compte na bino na compte na biso yango moni na lobaki tozana basiti na biso na kati ya la grande famille. Merci mingi papa Richard Liwandi na zonge pa ya mama Élysée Nikala mama Élysée yo lobia wa yo zali secrétaire général adjoint ya Lingomba grande famille de Bumba yango eza administration eza facile te administration zali misala ya tok misala généralement awa na Congo tout monde ke mibali ndemo to bakumba melaka yango et les longs de tolobi que voilà parité et yo zo administration zo kamba administration ozo zo mikakata noté na ko kamba administration. Merci papa Ale mikakata no penza na zwaka te on azana mokozi langa liboso to travailler en collaboration ya zala penza mingi te mais na yeba ndenge ni na mi défendre pour na mesana nango na salaka misala na mboko yo ezateka ka mobali ndenge yo lobi basi pe bazali yango na défendaka mwamba mingi telekaka na ndenge ya kimia pe na molongo oh lelo yo boye moi si ko pilote administration puisque administration ezali mosala ya mayele administration des années babina rango colonne vertébrale ya ba mangomba administration okamba yango wana bato bazo sosolo na mutu oloba pe kokoma mingi lokola tozali na administration ya ba falacien o ba noko ba belge batikela biso e koloba le poto kokoma pe le poto mingi yango wana donc olobi yango ke en tout cas ozaka na mikakatano te oza kokamba ngo malamu oza na ba omesana na yango déjà ndenge olobi e nazonge pa ya mama mosusu aza na loboko na ngai ya mobali mama Abetine Limbaya mama Limbaya balobi yo bon ngam to na lobi yango te ezali Richard Liwandi abiyo moto simbaka ba social puisque social wana eza mingi elandisamaka na mosolo mais likambo boye ekepa na yo ato soki likambo ekoli boye bato balandika ka yo
obimisali buguzuku na mosolo po ekoka kosalisa bato social yango ozosala yango ozosala yango ndenge nini mpe bamakambo nini ezokomela na kati ya grande famille oyo bozo intervenir. Merci papa journaliste. Na social ezali baka oyo ekomela biso soki ndi bakufeli esengi contribution esalema ntango mpe tosengaka bambongo wana bao bazalaka motema polele bafungaka motema bapesaka mbongo soki bapesi mbongo wana tosungaka nango bandeko oyo bakweli balikama wana nde topesi bango nosomi fleur totie do bongo nde topa toza lobilobi na matanga mosusu yango tokomi nango ya docteur Ndaka donc faye jeudi tosala tozala wana tokokoma wana topresente baméconnaissance na biso ndenge nyonso ndenge ezala donc nasimbaka mbongo wana bandeko bakotinda partout eye ekomi na maboko na ngai apres na presente nango directeur na chef ya finance Richard Liwandi yesuka koyeba ndenge na kopartage mbongo. Bon, motuna mosu nazotuna mama Abetine Limbaya toyebi na bamangomba nyonso et surtout soki ke mwasi asimbi mbongo lokolo lobi ya social wana azalaka souvent objet ya baapele ya bademande tout ça bazwa kosenga ye mosolo bazwa kobenga ye na batelefone tala likambo boye est-ce que ntango babengaka wana ozwaka nde ndingisa epai ya charge ya finance epai ya président epai ya secrétaire général ou bien obimisaka mosolo ndenge moko obimisaka soki ke mwa preso eleki makasi obimisaka mosolo osala ndenge soki bapele bien kamo ke bimi briske président mutu aobenga nanu mutu aliboso ndenge akange ezaka président abengi ngai ayebisi ngai tala problème ezabo deya basololaki na directeur ya financier Liwandi soki balobi te bimisa mota boye pesa mpona problème eboye ekomeli biso nde nabimisaka na pesi ezalaka bongo nazwaka ngonga moko te ube apele mo mutu moko abenga pesa mbongo bono nasalaka bongo te kaka liboso na bakonzi na ngai balobi nde ngai nasali po tomonaka ntango moto abengi yo omemisi mosolo opesi mbala moko mosolo nekei donc yokangaka moto mpo toyebi mingi bato basimbaka misolo bazalaka facile te ezala na basociété ezala na baministère bato basimbaka mosolo po abimisa mosolo atuka ezala facile te il faut ayeba ntina mosolo ezokende mpe ayeba epe na Bumba kuna bazozela projet 145 territoire misala mi ya projet 145 territoire ekomi na Bumba nanu te mboka alaki ke misala ekokoma tozozela misala wana ekoma na territoire ya Bumba pamba tenga na uti Bumba eleki dans naloba sanza yuti koleka nazalaki na Bumba nasali sanza moko na ndambo 1 mois et demi na Bumba et là j'ai compris que moi pauvreté ezali mingi. Alors moi initiative ya mike to sala biso na bino awa et ko luka mo ko tombola mo niveau ya mboka développement mboka ezali kaka l'état ko sala masote biso to sepelaki mingi na mandat ya sika président azui pamba te projet wana ezalaki ya 145 territoire qui est partout. Alors ndenge mandat azui to rappeler le souci na mo ki azolanda biso ta président na biso te mazela service na epesa ka yeba formation chaque jour que ti lelo yo 145 territoire na Bumba et combien noté. Mais biso to la sami sote ke to zilanga ka eloko ya leta biso ya biso mo bana Bumba to sangani peke na mike to tia na caisse na biso to sala ba projet ebele ndaki sa ba kelasi biso to tangi ba institut to le non eloko projet na to kosongela yango to kosonga na mutuna toza kotuna toza kota na étape wana et nazongeli maman Élysée Mikala maman stratégie ni boza nango na administration yo zo piloter bato bazana nini na boulevard to pe na gare centrale kuna bakoka kolongwa kuna na boulevard bakoma badera bapesa miso na bango bazwa pouvoir ya kovoter oza na stratégie nini bozo communiquer bato bozo komela bato boza kosala nini po bato balongwa kuna bakoma badera ezalaka mbala mingi mama tete botete aza chargé na communication aza na Luanda ye mutu apesaka mbela chaque fois na boulevard bato baza ebele tozobenga bango baya kosadere tosengeli na bato mpona tombo ya Bumba so tokomi ebele ekozala malamu abelelaka mbala nyonso nga ata nakomi me tete botete moto abelelaka abekwaka bango kuna mpo bayoka basalela mpe tozozela bango
ata na mayanga nio tozolengela sikoyo ya le 25 ya tozoluka bato ebele baya toza maboko polele toyamba bango bayeba biso boza na mayanga ni ya le 25 dimanche po ya kolengela makambo ebele etali grande famille de Bumba tokosenga na technique ya kokotiela biso lokola utangi kumbo ya tete botete aza chargé ya communication tolingi technique soki oza prêt otindela biso image ya chargé ya communication tete botete ye moto abetaka lokole po ya koyebisa bato kosangela bato mambi ya grande famille de Bumba technique. La grande famille de Bumba bana nyonso ya Bumba ngai ndeko na bino na kombo ya tete botete liao nafandaka na Angola naza chargé ya communication et puis de discipline ya Lingomba ya wana na yego yebisa na bandeko ete la grande famille de Bumba eza partout awa pe na Angola tosi to implanter la grande famille de Bumba. La grande famille de Bumba tozali ONGD toza wana mpona kotombola ingumba na biso Bumba yango wana tozosenga na bandeko nyonso ya la grande famille de Bumba na bandeko nyonso ya Bumba partout bisika bozali so bozolanda na ndeko na bino bosadere vraiment ebele po balobaka ete mosapi moko esikolaka elamba te so tozali ebele tokotombola engumba na biso ya Bumba. La grande famille de Bumba tozana na bokambami ya président na biso Fredi Masombo Mungaembe azaka na mboka Suède toza wana mpona kotombola engumba na biso ya Bumba yango tozobenga na bandeko ete mokona le 25 dimanche oyo milulu eza minene ya kafu eza si Shaumba au commandement na 14h30 bandeko bozala wana ebele mpona kosolola mpona kobongisa mabongisi ndenge nini tokoki kotambusa lingomba na biso ndeko ozaka na makanisi ya malamu mpona kotombola engumba na yo ya Bumba yaka tosombiti na makanisi toyeba ndenge nini la grande famille de Bumba ekotambola tobengi bino bandeko koya ebele mpona kosunga engumba na biso ya Bumba. Merci beaucoup ya bino ndeko tete. Voilà toyi kolanda chargé de communication tete botete à partir ya Angola puisque ye motaza ko représenter antenne ya grande famille de Bumba na Angola et to yokie à continuer toujours na maloba o itu koloba awa tokei na motuna mosusu makamotali exploitation puisque bolobi que la grande famille de Bumba eza ko concerner bato nyonso o baleka na Bumba babotama bavanda batanga na Bumba et secrétaire général boza kosala implantation tope installation ya ba antenne ya ba bureau ya grande famille de Bumba ndenge nini. Merci beaucoup ndeko journaliste ya liboso nando na lobaki ya bandeli ke tozali na stati pour la stati aba ezala esengela kai fo bozala na adresse biso tozali na adresse awa si place na Kinshasa tozali au numéro 4 de l'avenue Lokile na immeuble Kisombe kuna na Gombe na deuxième niveau l'appartement 15 wana pembe la gare centrale oui pembe la aux environs la gare centrale donc bureau habitude za la wana la grande famille la bureau wana omoni place batonaka immeuble na Rakin oui et côté ya nini oyo boya makamite industrie forme de promotion pour l'industrie ni wana FPI pembeni wana soki na immeuble wana et pembeni ya bandeko ya biso ba journaliste Galaxy Media siège ya grande famille za wana si yango na lobby bandeko soki balinga zo information so mingi tozali wana siège na biso ya wana tozali d'abord président moko aza na Suède on va gérer toute l'Europe ndenge azawana Fredi Masombo ya vani na Suède tozali pe lisusu na bandeko na biso baza na Belgique bazali mwa mingi tozali na monsieur l'abbé Lionge tozali na maman Claudine Ngito tozali na maman Wivine Moloka bango baza na Belgique bango baza na antenne ya Belgique la Belgique oui tozali pe na ndeko na biso tata mwasi ya bana ya Lili Mbongo ya zali na Brazzaville
Finlande Suède président moko Freddy Masombo zakuna na Belgique boyoki bakombo ezakuna na France bato bazali donc dingombe ezali papier partout ezali ngomba moko eza organisé et mama Limbaya tokei po ya makambo ya milulu ya mokolo ya dimanche bolibi bobongisi milulu ya kafu milulu yango bongisa ndengene biso dimanche le 25 toza na réunion eza ya makasi tobengi bandeko nyonso ya biso bisika to bazali baya masolo eza ebele ya kosola mokolo wana en tout cas baya kaka bango moko bakomona oka makambo ya bie ezali bakosepela le 25 wana eza kitoko mingi baya oui donc obaki mbela baya secrétaire général Julien Mbangani oui vous avez milulu dimanche milulu on ezali assemblée générale ezali réunion ezali échange de vœux ezali nini ezali assemblée générale puis ezali échange de vœux parce que depuis 2024 bandi to sangani na nté totalaki janvier makambo ezalaki mois ebele alors esali que février yango tokutana biso baso masole ozala ebele totala mpe na ngambo ya kesi tolobela makambo ebele tobongisa makambo mosusu baprojet mpe toti yango ya marche yango esengeli bandeko mpenza nyonso oyo bakoyoka biso oyo mpe bana bumba mosusu balingi bayokaka bayeba kaka mokolo yango bayeba ndenge elekanaka baya meme komona après bakoadere ta nsima me baya nano ya mokusi na nge na bakisa yango wana me na kosenga na yo mingi ke eloko oyo tobengi yango la grande famille ezelisanga esangisi bana bumba na baleka na bumba tozali mingi kosalela oyo stati oyo senga na biso na stati na biso esengeli na objectif na biso zali nini na babit na biso zali tout renforcer balien na biso entraide donc kosalisana na kati na biso mpo makambo ekende mosika pamba te na kisasa lelo ezali ngumba monene ekomaka keno ndeko toke matanga bongo mpe tokutani par hasard mais esengeli mwa cadre moko ezala esangisaka bandeko pamba te soki tokutani tokabolaka makanisi na biso bapasi na biso bisengo na biso basusi na biso yango bandeko basimbaka mosolo basengeli vraiment ke balindisa mosalo wana ya kokongola mbongo mpe ya kobenga bandeko baya ebele pamba te toza na libota monene mpe libota etikala seko monene susi na biso mpenza yango wana. Merci secrétaire général nakepa ya mama Élysée Mikala. Mama Élysée lokola bato bolobi ke organe moko ezali la grande famille de Bumba bobengi boulevard bato mpe bayo koya baya tozobenga bango nyonso baya tolingi koloba te soki oye oza na mosolo okanga maboko te baya bafungola maboko bafungola mitema mpo biso toyambaka banda kala kozala ata na boulevard soki oye okozala desi te toyambaka bango nyonso bango balakisa biso bolingo biso tolakisaka bango baya mobimba baya mpe ata na mwa eloko tokokoma kaka so mpe ezali te baya tobengi bango baya ebele tosangisa makanisi tozala na bomoko mpo bolingo ezala na kati na biso. Chargé des finances Richard Liwandi yo koloba nini na milulu oyo boza kobongisa le 25 dimanche oyo ezali pembeni na shamba na kote ya Kankokolo okoloba nini na milulu wana? Oui, malengelami esalami déjà mpe tozokontinue kokoba kolengele mpona milulu ya dimanche eleka malamu donc tozokontinue kosensibiliser bamembre nyonso ezala kote ya Bumba les adhérents na comité directeur biso nyonso il faut tozala dimanche mpona kosolola makambo etali lingomba oyo ya la grande famille makambo ya kosala eza ebele baprojet ezali ebele na mosika tosola bien te il faut tokutana biso nyonso mpo tosolola. Voilà, secrétaire général le porte komi ngonga télévision zali tango to komi na suka liloba ngo bakisa liloba mo osengi liloba o ngo balo zali mingi te zali ke ba projet toza na lobby tozo linga topesa loso ya biso ya Bumba Valère donc il faut toza lebele pour to sala misala na mbala ya Bumba ezali unique na kati ya RDCA bambala utaka partout mais mbala ya biso ezali mbala ko bitu te ka alimentation était kama loso tout ça appelle modèle moko ya loso modèle ya biso ya imprimerie ou babingi la grande famille de Bumba tous appelle un beau cadre ya koluka loso ya Bumba na libongo te mais tous onde na libanda ya ville
na adresse to kozwa mikolo ya to tekaka uniquement biloko ya Bumba makanisi tozala ngwa kosala yango wana mais bon projet loba brièvement loba moko ba projet eza ndenge nini ba projet abino eza ndenge nini po bolobi boza déjà na ba compte na banque et ba projet abino brièvement na minute mike bokosala ba bilanga bokolona bokosala eloko nini non tozala ba projet déjà ebelé nous sommes déjà en cours par exemple tobaki tosala ba projet pour na ibwele ko bokola bangulu ba taba biloko ebelé ils est déjà en cours tous appels sous il y a colonna peut-être que baloso il y a ndenge industriel il y a ndenge ebelé il y a colonna ba soja masangu donc biloko nyoso que était kamara awa ou bien pétant comme mara biloko ya bonne année to sombelaka ba pakistanais banani ba indien baloso or que biso moko pe awa to sala biloko kitoko OK ezalaka mo rare pe bande musuba ki para monter et on biso na ndenge que to bi consommons congolais. Nous devons consommer nos riz propres à nous. Loso Bumba. Loso Bumba et kenda wapi. Biloko biso nyoso tozongi sango pambate ba projet zemingi na télévision to kolobanya joté mais toujours travail penya na se mingi pambate makambo mayo wana to kanisa ezo la biso litomba pe salisa ekolo yo ekende liboso. Pour ça la biso penza ngona ke mboka échanger na bana mboka. Lilobana sukawana Julien Bangani maman Abetini Limbaya lilobana sukazanini. Maman Élysée Nikala lilobano asuka ezali nini tokomi na suka émission asuka boya belé vous a décidé zozela minuto yamba bino boseke chargé finance Richard Liwandi liloba suka ezali nini lilobana na suka ezali na pesi bana la grande famille mbote bisika nyoso bazwami na mokili mobimba et puis na sengi na bino dimanche boya bino nyoso tokuta poto sola likamwango wa famille. Merci. Téléspectateurs de Canal King Télévision, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Monde du Travail. L'émission Monde du Travail s'occupe des questions liées au travail dans tous les domaines. Vous avez suivi les échanges avec les invités. Ils ont parlé de la grande famille de Bumba avec les projets, comment cette organisation vous avez suivi. Ce n'est pas à nous d'apprécier, à vous de nous envoyer vos questions et vos appréciations. Merci, à la prochaine.